On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Les problèmes est de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Bonjour, très chers internautes partout où vous êtes. Merci d'être à la branchée devant vos postes récepteurs à l'occasion de cette émission Terra Nova. Le monsieur toujours présenté par moi, votre humble serviteur. On m'appelle le Moïse de la presse congolaise. Autrement dit, les bâtons de Moïse Moutabandi. Sa histoire Nzamba dans la presse à Congo. Je suis là. Merci à vous. Merci également à celui qui est là avec moi devant la caméra. Je vois Cédric Kale Mali Swanzambe. Merci à toi. Merci à l'ingénieur Papi Moukalai Balobi d'Assimi Technique à Makasi Nakatia. Merci à André Senga. Na montage wana merci nayo. Je vous rappelle que cette émission est bilingue, cette émission est bilingue, donc on va un peu tout ça lango moi bien pour battre belé ba yo kabiso, moi français moi lingala ekota ça là moi bien parce que tu vu que nous tout vendre na poto bolinga vraiment tout le belé nous mboka na biso. Et ça les bien makasi. Aujourd'hui je suis avec l'un de pasteur où ba marqué époque na bango o ba sala pe malam na mboka oyo ba benga pe milimo ba sela nzambe. Donc, vous découvrez dans cette émission, tout le monde par rapport à Marambetali, toute la pandémie, le monde entier, surtout tout le confinement, et puis le confinement, l'état d'urgence est long. Donc, na ba confinement maramuni les gars parce que tout le monde m'a belé les gars qui tout le monde ba histoire ba souki beta maki keno sokotie souki na mai souki zo bima na bible souki zo bima na bible o de ba terre abiso na église. Tout le monde souki zobima. Est-ce que basuki wana eza basuki ya Marie ate? Eza basuki ya Marie Magdala te? Est-ce que eza basuki ya nayebite na lwa nizebite to yebite so eza basuki ya nani? Mais soko tchao na mai couronné sili, je sais pas. Donc eza OP pasteur Robin Robert biso mo solo et puis to zonga mo mkesima. O solo appeli solo ya moko pe ya ba pasteur moko Kabundo Alesa o ya riskaki na un Covid-19 à la tiba ça qui a bimé sambela pour le monde entier pour la maladie à coronavirus. Donc tout mes capeux bétali selon la pasteur et puis boyebi que non savent que non ici chez moi il y a que la vérité biso to bomba vérité de lobaka. Donc je demande déjà à mon caméraman si déjà rebalancer invité dans lelo ba mona soki nazana déjà. Voilà, je suis avec le révérend pasteur Onésime. Bonjour pasteur. Bonjour le Moïse de la presse. Ah, et ça n'a bien passé par reconnaître comment. Voilà, comprenez que non, je suis le Moïse de la presse congolaise, baptisé et béni par les hommes de Dieu. Donc, Naza béni, Nazara toujours béni parce que Bakout, Pambolanga, Nasalanzami, Pambolanga, toujours, là, toujours, il n'y a malam. Pasteur Onésime, avant tout le ballon, nous surtout, nous avons livre mon réservoir, je peux? Oui, pas de problème. On va tout l'axabatou. Vous allez. Livre un pasteur, ils a écrit naïe, œuvre naïe à sali, ils a déclaration puissante, les sept déclarations. Alors les sept, oui voilà, les sept déclarations puissantes de la foi. Voilà, yangoyo, donc le pasteur Onésime Mouzama, donc il est là. Pasteur Bété Zulou, c'est son mamouké, dans le livre Oyo Lobelini Nakatiwana. Bon, la livre oyo eza message moko malamu. D'abord on appelle merci na ndenge o invité nga na émission na yo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Malgré que cadre na ngai c'est-à-dire l'église là où voilà oui. Mais yo n'aime te invité nga na émission na yo. Eza plateau na ngai. Na minute eza c'est église na TV plateau na ngai. Bon église pe yanga te ya Nzambe. Ya Nzambe voilà. Parce que plateau nenga na défi pa Nzambe. OK, ça va. Donc je disais que Nakati a livre, ça message ça fait beaucoup d'années et ça lit depuis 2009 et message la kinga et partout na kena na te message et pambola bato mingi. Voilà. Yangona et salaki kena salango par support écrit pour na ko profiter kolobela bato. Donc je suis en train de parler sur la foi. Moni na sali comparaison vie chrétienne ezala ko la mutuka. Nakati ya mutuka la pièce maîtresse à mutuka moteur. Et moteur c'est la foi. Et na kati ya mutuka pour déplacer et ça pour ça carburant. Carburant c'est la prière. Tant que prière et ça les maïba que et kolongola mouvement moko économique quelque part. Et na kati ya mutuka to appelle na pour ça ya mafuta huile ce qui est le Saint-Esprit. Na kati ya mutuka toza na posa ya direction. Direction voilà. C'est la vision. Oui. Donc c'est ça un peu na meki ko décortiquer. Pe kolobela ba maloba puissance ya maloba
oyo zoloba ndenge yo zoloba ozo mibenga les Moïse de la presse ozo créer. Voilà. Dans la parole il y a la création. Voilà. Donc mutako vivre sans la foi. Même nous amener ça la biso pour fonctionner, nous fonctionnons par la foi parce que Bible lobi tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord commencer à croire que Dieu existe. Donc ceux qui osent pousser à ondimi que nzamba zali Bible lobi, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ça na makambo belé na lobi na kati wana na lobi sur Dieu ne ment point nzamba ko kosate et logo nzamba lobi ate sali bané na bané et ko finit toujours kokokisama. Nzamba lobaka un jour abana David ko ozanga successeur te lelo Yesu Christ abima azali roi des rois le seigneur des seigneurs. Et to lobi pe de ce que Dieu c'est un Dieu de multiplication. Mukie ozana ngo yeba ke sotie kondima et ko mata. Nzamba banda toujours mukie neti yope ko mata. Ko banga te. Amen. Même Yesu azalaka bébé mais zo ani nakata ki bébé ni njo okola aza sauveur de l'humanité. Donc c'est ça un peu tout. En bref, dans le bien sauté, ça vraiment matière moko abondante nakati. Mais j'espère que non, on aura le temps ya ko décortiquer livre ou peut-être dans la mission ou ya sima to yeba o ezala kati wana vraiment to lobelaka sur yango. Mais pasteur, to tina ba confinement, le lo ba longo l'état d'urgence partout netandi ya mboka mobimba. Donc ma mutu kozongi nango normal ndenge ezala ekala. Toujours on a un sima. Tout est dans l'état d'urgence. Covid-19, tout le monde qui a boum, la manque pas, confiné mboka. Est-ce que l'église vous a qui alerté? Et le corona, on a le bango depuis Kala. Moni tango ba sala qui état d'urgence, ceux qui ba alerta qui biso l'église. Qu'on le veuille ou pas, ba pasteur baza ba leader d'opinion. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, pasteur, y a pasteur fois dans la moralité à malam parce que et le oiseau bat bazo yokai. Moi je me rappelle que tant que bandara confinement, tant que bandé état d'urgence, j'étais en plein séminaire et ça qui est un mercredi le 18 et ceux qui toye baka on allait avertir donc on aurait rabaré mais si on nous avait averti moi le kola ndenge balobi que église ils ont les 15 au moins t'es s'est préparé par rapport à les 15. Mais si on nous avait dit peut-être 2 jours, 5 jours avant, bah passer benga ba 5 sabat. Monito ezana eloko maladie talabu. Bat benga ba zongo au sérieux par rapport na ndenge makamsu ndenge salamaki. Donc nga eloko wana na pesa ki de ceux qui to loba ki to yebanki bien avant comme ça s'est fait ailleurs. Na France, na pesa exemple, bandako ko avertir que ba okanga ba école, ba okanga bando ki nango graduellement, yango bo monique confinement na bango et simba qui par rapport à biso a tout na moment confinement mama kambo mi belé moto na ndenge na ye que non confinement coronavirus c'est ça message en Nzambe attend de la fin et comment en apocalypse nous allons comment na Jean que ça ba signe attend de la fin bato ba robela maladie ma ko ya et ko alerter monde entier et puis maladie wana et où tu as un deuxième monde. Est-ce que vous croire dans le message Joana ou Balobagi étant qu'un homme de Dieu? Étant qu'un homme de Dieu, nous sommes déjà avertis dans ma communauté Suzuya. Tobo Sanangote Bible dans 1 Jean 5 verset 19. Nous sommes des dieux, mais le monde est sous la puissance du malin. Mon kilo tozo vivre Moïse de la presse. Yeba yango ke ezana se yango ya Satan. C'est vrai que togolo ba ke maladie outi non, ngana zolo ba pouyi. C'est ce que je suis en train de comprendre étant qu'un intellectuel. C'est une maladie provoquée par des hommes pour commencer à contrôler le monde. Parce que les lots que le veuille ou pas, on commence à nous contrôler. Le monde tel qu'il est toujours tambola les lots, et ça n'a makambo belé déjà va préparer biso. Parce que to comme on attend moko, on va nous obliger beaucoup de choses. Déjà on nous oblige. Comme quoi? On nous oblige. To pesa na subambo tete. Et mbote ba pesa mbote ba biso to pesa. Eza mbote ya boy. Alors ba biso to kosola na coude. Mais to pesa su mbote wana. Mais alors que so tali mbote wana eza signe. Eza signe. Nous même dengue temps bazo bisa biso que non ba meka biso ba tira biso ba température ah. Voilà. Eza signe. La signe ya nini éclaircir non le peuple de Dieu au voilà nous sommes partout dans le monde. Donc, parce que monsieur sur bazayi ba ignorant ba pesa na ba mbote wana batika ba mbunzu na bango ba testa bango peut-être ezali par ignorance parce que s'il pété ils ont continué parce que yebisa bango ezan ba signe pour que ba soit pe maele. D'abord to posa nango te ke mokili oyo lelo
eza conduit par ba occultiste. Eza na lobbying moko okokoma mokonzi te soko komi mutu na bango te. Ba benga ba maçon, ba franc-maçon, ba tongi. Donc la plupart, même signe oyo, so tali bien, eza film ba eza signe ba franc-maçon non, équerre na compas. Ndenge sala raboui. Omo na forme wana. Yango pesa forme. Maboko mbale tout ami. C'était eza forme mobimba. Tant que ça biso na Apocalypse 13 par rapport à signe il y a 666, on nous dira qu'on va faire ça au front. Il y a beaucoup de signes au même bazo biso ma puce. Au bando ko na puce, ana posa sur ya simte, mais sim e ko tanakati ya loboko na. Ça na ba signe belé. Donc on est en train déjà de nous préparer makambo tondo monango normal to bando monango normal les jours. Débat ba lo ba keno, excusez pasteur. Monde des autres développés, technologie des autres développés, nous avons des autres développés, sciences des autres développés dans Ndengamabe. Sciences des autres développés dans Ndengamabe. Il y a aussi tendance, il y avait un groupe de gens qui disaient que bah on a pour ça qu'on éliminer Batu Moussous, comme Ebele, il faut tout éliminer Batu Ebele pour que Mokile comme donc partager ça l'équitable et surtout Afrique, tout bouma africain, comme ça Afrique tout bandoko contrôlons bien. Mais Dieu soit loué parce qu'on disait que non en Afrique et que vous allez tomber, il y aura des milliers de morts. Mais jusque là, ils ont des côtés na bango pas na biso parce que nzambe na biso nzambe équilibre, nzambe justice, nzambe mawa. Donc talaraka ndenge ba mboka oya minene ba vanda baza bien structuré, économie na bango efanda, système sanitaire na bango efanda. Voilà. Mais tala ningi bakoyi ko surmonter de mais biso tozomona o nzamba masaleli biso surtout Congo tala o makambo nzamba masaleli biso. Imagine un peu tozana ba pareil respiratoire te et ceux qui ma nombre ba contaminé on ezala a ezala do ba milliers au moins quartier mobile avenir mo ba kofi. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup pour l'éclaircissement éclairci ba tout monde ke uchu le belo mongo awa c'était très capital que non. Bambote za basi na baiker banini wana 666 tuyebaka bible lobi na biso bako banda ko beta batu ba caché na mbuzu et toyoki ke non côté mususu déjà pays mususu ibaenda ko salima na kati na ces état d'urgence o mara musu eleki na ninga ba CCC awa je sais pas maladie yango coronavirus état que congolais, congolais africain. Déjà yo au moni moto a kufi na maladie wana. Bon, na moni te na sens que toyoki, to mondo mona ndi bando biso la plupart a bato msu ba kufi mingi na présidence, yo akufi na corona. Ngala kendeki ko sambela pona mutu o azaki na corona na 50aire. C'est vrai que azaki na corona. Oui, na mona ipe bato. Mais ça na eloko msusu hier na corona ba pesio permission au sambela pona yi o bangi contamination te bon nga ita na kotaki na nga on m'avait permis quand même ya kokota ba bisika kotia masque non mais je sais le premier jour na kina yateki masque te na mais na kotaki kaka deuxième jour d'état na kina moni make moi mbatongo ba nombre ba to comme ke belé donc pour dire que corona ezali. Mais biso étant que africain surtout biso congolais tous a immunisé ils anine ba maladie to bela déjà ba typhoïde ba malaria voilà et ça la biso to comme la anticorps ya makasi o mindeli bana ngote po mindeli ba mela ba antibiotique oui biso ba antibiotique to meli yango nde et ça na moins renfort na biso eza lokola moni même mutu avana na poto africain lokola biso congolais mais soka ya soka ju vaccin te ou bien ju kisi ya malaria te so ya malaria se zui ya kokufa po ni nzoto ne se mezana ina ngote mais biso to vanda kapisa na malaria na biso ba typhoïde donc ba yebi au moins mutu awana 4 plus ya malaria boma ba typhoïde bando boma batukala de yango pe moni eloko wana esali ke moni mundele soka azaka na objectif ne donc moni baso ko alarmer batu trop yana batu so azui ba covid donc pe na mboka poto babiki na bandako na bango kana ba mai na ba mai ya moto esi babiki mais tellement qu'il y a un objectif à atteindre bana eloko mo ba ngaba atteindre yango moni bako bando ko alarmer ka batu bando saka eloko moka ko bangisa parce que biki batu soume ba kufaki ba mama moka ko mai bana nae ngali ko lo banga
tellement Congo bololo. Quand koloko banga. Na Congo bololo. Mais alors que ma maladie monsieur ezali a pas monsieur wakufa na banzala. Bato wakufa na batifo, bato wakufa na typhoïde baleki bato wakufa na corona. Bato wakufa na malaria baleki bato wakufa na corona. Mais je ne dis pas que corona ezate, mais je dis que ndenge sali kuna yango ezo sala awate. Ozomona soki penze sala ndenge sala awa, mais biso to kufi makasi. Et donc c'est ça un peu. Et en plus moi je crois bien il y a eu une épidémie et les cas inamboko à partir de décembre. Décembre, novembre, janvier, octobre, novembre, décembre. Symptômes wana ba tebele bele ba kufa ekufaki mais comme boka na biso to na biso na ba recherche mbongo kendana nango hier et ça la mingi ma recherche était pour na koyeba maladie ba bazobela moni mais tout ça mais c'est tout vérifier na ba centre de santé na ba hôpital au monde attend ce pe cause loko. Voilà, merci beaucoup, très chers internautes. Vous comprenez que non, je suis avec le pasteur Onésime Mouzama, donc tous mes capicots sur la Masolo. Je dis merci beaucoup, Papi Itia Kassai, l'homme intègre, donc Papi Itia Kassai, l'homme intègre de la part de Cédric Alema, donc Papa Iti, pardon, veuillez m'excuser, Papa Iti Kassai, l'homme intègre, donc Vision Iti TV, donc Vision Iti TV, toujours à l'impact avec Papa Iti Kassai, l'homme intègre. Merci à toi. Achondonga là depuis Paris, Balobi. Achondonga là depuis Paris. Là, je vois encore Hervé Kunku. Baliba na poto solo au Basala Mama là. Donc, je suis avec le pasteur et je dis encore merci à ma sœur Judith Mabaya. Donc, Yépe Azaki parmi bateau Bazaki na victime. Baïba victime il y a coronavirus. Mais Nzambe pena à Bikisaki et là, voilà c'est un propre. Donc, depuis Belgique. Donc tellement ya kangamara na nzambe moi mingi bena nzamba bixaki parce que ba rumeur mo le kaki c'était pas des rumeurs mais c'était des histoires vraies o ngamo pe na 20 yango ce que fongoli bible na yo na ebité so biso salmati siko obani ko fongola bible na moko page moko tokoma na suka o mona suki soko suki wana otie na mai tango otie na mai omeli mai wana epikisi coronavirus ngape na luka na mona suki mena tchana maiti eza parole biblique ou soit yango pezaka ba signe attend de la fin. Bon nyonso neza kobanga nde sali batu nengo wana parce que normalement moni bible ezele auto utilisaka pe je sais pas ce que se rappeler tant on a bi que tant tozotanga tozaba na mike na bakaye na biso ezali na ba feuille mo ezali na kati moi faut net moi alors que basalango parce que papier on a basalango na ba feuille non ba papier nde basala bakaye au moins na bakati au moins ba feuille mo ezali na kati ya bakaye akala moi je me souviens de ça. Moi je crois que ndenge to utiliser rango soki pe ko yati e ko kota nango pe mais yango ngolo bateke non soki wana comme ekoti na bible la bible c'est la parole de Dieu ba imprimé. Mais pasteur, excusez, ceux qui continuent la Bible, Moutoumorote, il y a Talia Monyango. Quand on a minute, on a Talia Monyango. Quand on a minute, il y a Talia Monyango. Mais on a Talia la Bible, on a Zakiti. On a Talia la Bible, on a Monyango. Mais on a pas la Bible Libanda. Na moni, na ABC batu na moni. Moutumusu atali amoni. 4 personnes a mis sur nga ba moni. Eza message au nzamba tinda so pona to se protéger pour la coronavirus tebu. Et là liboso ko se protéger ezali kombo Yesu. Bible dans tout ce que nous faisons, en parole et en acte, Colossiens 3:17, en parole et en acte, faisons-les au nom de Jésus. Voilà. Donc, et le quoi les années ko bang ezo sala batu. Moni batu muso komi ko bang donc ko bang et comment tellement na batu mutusa le on a eu révélation. Qui était là quand montant a eu révélation? Donc alors que na ba Bible nyonso tali egozala tamse asika tamse mutaitizaka moni basuki za ekokota pe wana mais nga na bible nga na lukaki on monaki yango te donc c'est pour le ba pagano te ba pagano te batu musuba monaki mais nga na monaki yango te. Merci beaucoup pasteur. Rapidement dans moment ya ba covid-19 moko pe ya basala nzambe ariskaki asambela pona monde mobimba alati basaki ba poto abimi alobi ye andimi soki covid egozoye ezoye moko a sauvé peuple mobimba. Le pasteur Kabundo Alessa bino ba pasteur musubozo akisima. C'est comme si vous se basez trop na ba offrande ba M-Pesa ba Orange Money ba numéro compte bancaire bo pesa na ba TV mais ye andimi
à sauver nation. Bokimagi? D'abord, eza na eloko moko ebongi toyeba ba prière na benga yango ba prière spectacle. La prière spectacle nza maana ngo posa te. Olobi? Prière spectacle. Prière spectacle comme quoi? Ozo sambela po bato bamona. Donc c'est que pasteur sambela po bato bamona. Avec beaucoup de respect. Non, non, pasteur. Tout échappé publicité quand même. C'est ça. Voilà. Avec beaucoup de respect. Si elle avait besoin de prier, est-ce qu'il faut seulement que Allah s'en va tenir sur le monde? Et on a bien une prière spectacle. Yesu a condamné Babylone qu'on a dit ne faites pas comme les autres. Quand ils prient, ils veulent être vus de tout le monde pour battre comme Isabango, balobela bango. Mais quand tu veux prier, il y a des prières aux osala. Donc, aux on a posé un zaman na teyoka, nazotanga une portion des Écritures. Matthieu chapitre 6. Oui. Dans la Bible, oui. Verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le demandiez. Vois donc comment vous devez prier. Ah bah comment c'est ndenge nini togo ko sambela. Na ke même nanini na Matthieu chapitre 5. Par le Bible. Si vous saluez bon tout en attendant owana pour na kozwa termine mais Matthieu chapitre 5 le verset 46 à 48. On a autant que Matthieu 6 à partir du verset 6. Par le Bible quand tu pries tu n'as pas besoin que Batuba Mona. Dans on a verset 5, il y a on dit le Bible. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Moni, mais pasteur, oui. Pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont les récompenses. Mais il y a amoni que non, malade des oboma, monde entier. Moto atelemité ou ya kozala lokola sauveur abimi abeleli nzambe na ya yokaye mais il fallait vous appuyer quand même. Bon qui te dit seulement que yemta sali prière singa na yebiso que depuis Covid et banda depuis confinement ça fait à peu près 4 ou 5 mois chaque 20 heures mais to moni oté nazara na prière na ndako pa to moni oté to moni oté mais yango na sikoyo balobi awa Matthieu 5 lobi ne bo sambela te pour to ba mona bino pour to ba betela bino maboko okoki kosambela mpe bato bayebi te soki mpe bato bamonaki ete alobi ke ngam nasambela mpona covid bato banga bandimi mpe kaka te sikoyo oyo oza na mposa ya gloire mpo soki ata covid ekei esi oza na mposa gloire wana yo na mposa bato bayebaki yomi tosambelaki nini covid esili non toza na mposa biloko wana te tu peux prier en cachette mais résultat emonani na miso ya bato est-ce que ozaka na mposa bato nyonso bamona ke ngai nde nasambeli mpo no mando obeta ngo tolo non makambo nzambe abetela ngo tolo te mais tokondima eloko soki eza malamu tobeta maboko mais eloko soki eza malamu te tobeta maboko te soki eza ya mabe yo sepelisaki yo te nabengi yango prière oboyaki peut-être omonike na gouvernement ekotya epuwa bino mosusu bosambela ninga kuzu batya bino mpo te bamona bino nga nakoyebi soki nakoyebi so eza na bato moko basambelaka mpo na nation na ngomba mangengenge chaque jour nzambe asala à partir ya 18h so na mati kuna na région na kabango chaque jour na ngomba ya mangengenge il y a des gens qui prient pour la nation à 18h et 23h chaque jour nzambe asala est-ce que bana posa bato balakisa bato ke non bango basambela yango nalobi ke eza baprière moko spectacle yesu apekisi biso tozala lokola bango te oyo balingaka basambela bato bamona bango bayebaki bango bakosambela non tu n'as pas besoin de ça bible mpe elobi siso abi na ntango asuka bato ebele baya na komba yesu oui bato ebele bakoya na komba yesu mais nalobi te bodistingue bango ndeni de toutes les façons hein, yesu se alobeli ayebisi biso makambo nyonso ndenge toloba okodistingue bible olobi nous verrons l'arbre par ses fruits bafruit yango eza nini d'abord mosali ya nzambe aza moto moko il n'aimera pas apparaître aza moto moko azala simple mosala ya nzambe aza moto abangaka nzambe mosala ya nzambe aza moto moko oyo aosala makambo oyo yesu nzambe ayebisi asala aosala te mpo makambo bato basepela nango donc c'est ça un peu donc je ne vais pas entrer dans les polémiques parce que toza basali ya nzambe je le respecte tant qu'un grand pasteur Walesa mais à ce point là il n'avait pas besoin que baya ba filmer balakisa bato mosusu
Pasteur, le coup simple, pasteur, zonga momuke. Tout le monde va nous dire que pasteur va saliper moi mingi. Notamment, moi je cite les noms, hein, Bolim Bissanga, tout le monde, le pasteur Moïse Mbiye, Oyo, Akotaki, moi ba salami nande kuna ser wana mususu. Et puis tout le monde, le pasteur Mukuna, Oti Siko Azaka na prison, dossier Nezo Kende, Kaka Kende. La fille a lobby bien que non, Mukuna a violé qui. Est-ce que ça digne pour payer sa moto et loko batiki pa na yo? Il faut qu'on couche na ye. Bon, et là, na Roloba, moi je regrette d'abord l'attitude de cette femme-là. Est-ce que vous savez que Nzamba Bombe vire basala Nzamba était na Bible? Tout le monde y a. Un homme de Dieu, les malheurs arrivera, mais malheur par qui? Les scandales arrivera plutôt, mais malheur par qui les scandales passent. C'est vrai. Nenga lobi ke musala Nzambe ba image eleki yo moni ke musala Nzamba ko yo sepeli. Mais malheur par toi que les malheurs en est commis. Parce que tout le monde na Bible basala Nzambe. Basali mabe. Batoro ba David basala mabe. Mais Nzambe azara toujours sima basali na. Pourquoi seulement Alex a la télévision? Ou bien il faut aller au bango. Pourquoi pas abenga basage? C'est ce que moi je déplore souvent à l'église des réveils que moi j'appartiens. Toboïté, on condamne l'acte, to condamner ma bé. Mais ceux qui me sert en ça ma bé aza mutu. Est-ce que ça qui moyen mon côté ko benga bango pour pas bon ça makambo wana? Il faut que l'exemple parce que bien dit. Yo parce que moni parce que tant que leki na TV. Moni tant que leki na TV wana. Ils en a battu belé. Oyo bakokoya. Parce que musala nzamba kokoya lelo. Asengi nzamba bolimbisi nzamba limbisi. Mais yo siko par yo oyo ozoti kalaka na mabe wana ozolobela kango. Donc c'est ça un peu air mon pe d'autre part ils appellent faute ya basali nzambe. Ça dit nzambe pe ceux qui omoni a exposé musali nae c'est qui na même kolebela pe ça ke makambo na yo kakite yango siko yo a livré. Mais malheur par qui les scandales. C'est que na kati na bino ya ba pasteur o ba osela nzambe na ndenge nzamba sengi et puis musu ba osela nzambe na bonzoto. Bon. Pourquoi pas passer quand il nene mboka na sonde ba okoyaka? Moi je peux dire moni tangozo o peuple respectable makasi ka bango ne ba okoyaka. Diable. Et puis ba okoyaka ne lo moko. Diable. Et ça Satan. Oh, c'est pourquoi c'est la casse Satan poani. Pourquoi dans le bas Satan? C'est-à-dire que Bible lobi frapper les bergers pour que les brebis se dispersent. Ceux qui na église ceux qui diable linga zoa ba te belé, faut attaquer ngai. Sora zwinga ozo ba mususu. Donc objectif à diable les arabongo ko exposer musala nzambe pour na webisa bato lobi ke moni musala nzambe ko misaka. Mais d'autre part aussi biso basala nzambe il faut se discipliner. Problème mes amis komesana ba mesana na nzambe te ba mesana pe na lisumu te. Lisumu ozotika ozo tolérer lobi yango nde konyokola. Donc tu vois un peu donc objectif à diable tellement moni ke makama nzambe mati makasi yango siko a profiter na ba faiblesse. Yangona moni eloko peso na lobaka moni bata critique mingi basala nzambe. Mais est-ce que batu pe bazwaka temps au prier pour na basala nzambe? Parce que moni diable azwaka temps ya ko étudier mutu abi neti Moïse de la presse pour na zoyer ayebi plan point faible bisika ça. Akomanda ko attaquer so razuyo. Obi photo sepela raté. Pour na biso batu muso ba mona ngolo kumu ke musala nzamba koyi. Mais il faut aller logo moko ya pas pe mawa. Ils ont pas simplement pourquoi? Parce que tous en a guerre. Ils ont le moutazu babeti bal. Torotika était photo soigné pour télé malisous. Les mêmes pierres wa wanganaka Yesu. Quand pierre wana ne Yesu a utilisé qui pour l'église a gagné bateau et belé l'église. Les mêmes Paul oyo abande ko persécuter l'église. Yende nzamba zwaki pour abando gagner tala na Bible mombaso tali Nouveau Testament Paul na Paul mtakoma. Donc koko ya musala nzambe za resengo pour na biso te ezalaka pasi. Et ça rabiso passe parce que baza bato basale linzambe to pambola maki. Mais biso ceux qui mutasali mabe mbeba mo ekomeli aller to exposer. C'est pas bon. Donc on a solo baké. Moi je condamne cette dame là. C'est vrai quand tu alors que est-ce que dans l'église mususu yora si baba vire ezarate. On a mona non loin de l'église ici. Sango moko oyo a se comportant qui mabe. Sango. Bandimi na mona na on te baye babi lelo sala mesa te. Ils ont le salama. Luka tuna information wa yebisa.
Pembeni na kaka. Pour l'église catholique ngoza na te mais yo ngolo basunde gani na bi na église catholique eza pembeni na amen na otanga kokote ba chrétien ba chrétien ba bandimi ba boyi ba bi sango tolingi ete mais basaki ni balongoli ya bakeo tinde ailleurs est-ce que konse bango pe basaka mabete et comme il a pe mutakoya parce que ezalo kola oki mambango olembi mais pona nini ya biso ka photo bimisango batunyo so ba monaka po mutu wana pa ko bongisa na nzambe. Donc c'est ça un peu, c'est que Bible dit, les scandales arrivera. La Bible nous le dit, mais malheur par qui les scandales passent. Moussa Lanzama kokoya, mais yo ko ici, yo na yebo koyi, yo ndom to kokoya mbano. Voilà, merci beaucoup pasteur. Tout le monde qui est nabiso déjà, na skapo ono sinalenga kuna ngonga. Ba déconfiner ville, ba déconfiner pays plutôt. Mais état d'urgence c'est Sili. Tout le monde va bannir na baba, ba pesi privilège baba, ba transport, ba supermarché, ba wenze, mais église oyo batu ba yoka lo banzambe, ba pesi bino 26 jours encore. Ba oyo batu kina sa désordre ba zokara milangi, kindumbe sala makaba ndumba ba yaka ba boîte. La pesi bango privilège ya fondamata liboso. Eza vie ya kwadika ba buzo ba pasteur bo sala to ba pasteur bo to ni sabat na l'église ebele ba bangi ba rassemblement na bino ba surtout ya malade. Oyebi, moi je dis une chose. Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et sengo na libota oyo na mboka oyo nzambe azanzambe na bango. Nzambe ba honoraka ye. Nga nazoyeba ke mokonzi ya mboka atelemisaki bato ebele na kati ya stade. Asengi nzambe bolimbisi ya bato nyonso bayaki avant ye. Pe alobi tozwi Yesu totie liboso. Voilà. Na kati ya mboka. Eloko wana nalobi ngo pe na émission mosusu ebele na ba TV na bi est-ce que batindaki président? Je crois président na ye moko étant que chrétien eloko wana biso nyonso tosala ya ki tobi voilà ce qu'on attendait. Mais eloko to sala matanga mosusu na banza bato bazwaki ba idée wana ya kosala programme ya ko déconfiner, ils avaient pas bien réfléchi parce que tozana ba image to moniteur ba déconfiner na ba bar na ezana ba beau marché ezana oui ba déconfiner président lobi na 23h30 10 minutes après to koti to moni ngana kitaki venana ba yolo ba bandal bato ba bimi batie ba poutre na mutu ba bandi komela masanga na minutes wana. Zomona siko wana bato molito alisumu vraiment tala omoni to matato kita. La RDC c'est un pays prophétique. Nzamba pona mboka oyo basali nzambe minene babima batokolo bakimbangu wana basali nzamba osaka na bango te batokolo ba musée idi na bala basali nzamba osaka na bango te de basali nzambe babima na obi mboko oyo la façon congolais vivaka moins $1 par jour. Mutu mususu pendant confinement ayebi kutu te rolia nini mais nzamba zo batela bango mutu ti le lomboka na biso mutu a vivre na nyongo a defa lipa ayebi te so a futa na poko ayeri makamoni za raté salaire eza ya combien nzamba zo batela biso quand même donc eloko fallait que ba ça les a ya ko tika église banda ozomona parce que na bar tu vas opesa ba raison musu balobi non parce que l'église ne paye pas de taxes. Voilà. Mais église est ça ASBEL, c'est-à-dire association sans but lucratif. Déjà, au document bapé sarabiso babike biso to sala rapport na mbongo te. Batu na rabiso pe. Et le moment pour to loba OK. Pourquoi l'église il faut bapé ça ba MPSA banine. Mais église batu na toko kozwa mukanda na culte association na ministère à justice. Batu na ka revenu na bino donc bourwanda ozwa mbongo ndeni pour fonctionner église. Toko maka ezana ba don ba leg na ba offrande. Yango de faire fonctionner l'église. Mutu, bat musu bazo toni sa baba kuna ba miso mbongo. Et un problème te mais mbongo wana so ebisi pesa ngo pesa musala nzambe. Bat ba boya. Église balobi ki ba efutaka ba taxe te. Et ça la musala mutu bat musu basala raté. Est-ce que yebi bat musu balobaka ba passer miyibi. Ba se balingi mbongo. Mutu mususu makamusu biso to sala ba député basala ngote. Ba ministre basala ngote. Mutu musu ko kota na bureau papa na liete. Okobimisa mbongo tamusu ya yo moko pesi. Moto mususu abino na ndako place ovanda te. Okobisa no yarata ovanda na église.
ministère de la justice c'est ça la raconter église est un premier partenaire de l'état congolais. Donc ce que c'est le loco faut pas respecter c'est l'église. Mais nazo mona lelo tala chauffeur mo so ka baby si ba chauffeur ne so ba mabete. Si ko so ba bi pasteur mo ka baby si. Ndi ba pasteur ne so ba comme mabe? Non. Na ba kamonyoso ba faux bazalaka ba vrai bazalaka. Mais tout à la mi côté ya malamu. Est-ce que l'église nyonso c'est ça la kamabe? Est-ce que ba pasteur ne so ba ça la kamabe tout à la bien pesa ba pasteur ba ça la mabe? Et ndenge zawana mboko so ke za lelo po. Kimia ndenge zalaka talaka na to wana yo momoni ke bafunguli ba bar tala ndenge bato basali mais mukolo oyo église ko banda yo po mona ndenge bato bakoza ko please parce que les gens qui prient sont nombreux que les gens qui vont dans les églises ba ke na ba bar parce que na bar mutu conscience ezate na ba bar na biso ko mona mutaki ameli banda tongo tipoko mais biso so église mutaye tongo tipoko problème mais mutaki ni bar ezaki na procès mo tondo tala banda tongo tipoko bato batali procès ba réclamer ils ont appelé déjà bato ba réclamer mais ce l'église oh bato bazo réclamer tala ton linga nzambe bible lobi tu aimeras ton prochain tu es comme toi-même et tu aimeras ton Dieu. Il faut to linga nzambe na mboka o il faut to tia nzambe na esika na ye omoni nzambe soki botie na esika na ete mokolo pesa mukongo bokolela yango wana eloko wana vraiment bandeko oyo basalaki ide wana basalaki peza malamu te fallait pas babanda na baba. Fallait d'abord babandata na ba église babi ata to sata kiti mo action de grâce to kumisa nzambe po ma esali atu mususu esali bisote biso ba province mususu couronne comité mais na bamboka mususu to ko bamboka lokwa ba États-Unis wana bamboka lokwa ba France ba Italie batu ba Espagne batu ba leli tala na Amérique latine batu bazo na Brésil était loko wana to za reconnaissante yango ba pasteur yango ba sali ni Afrique du Sud ba pasteur yango ba sali nini yango ba tomi ko vilipandi ba pasteur bango mona pasteur ba tupamba pona nini to sali nini c'est que pour vous ça mama bebeleti bozo violer bozo boto la gloire na makasi bonzambe silikati na bino c'est pas vrai bongo est-ce que ba pasteur nyos ba sali lokwa eza ba kamoko isolé la plupart ba pasteur o wana kumo na mboko nde bosaka mabe je vais pas citer les noms mais tout le monde en biso nyonso. C'est pas ça. C'est-à-dire que botala côté à malam. Botala oyo église est contribué belé na mboka oyo. Église peut BBC belé comme ici bana ba fazer. C'est pas vrai, c'est la pauvreté. Et comme ici bana ba fazer. Parce que tout en tout côté ngano na balaba tout na bana comment fazer pour on aura à 80% pasteur moi prophète makanga ndoki. Yoka ce qu'on a ebisa ngana na travailler na ONG moko ya munene. Ils ont ensemble ba ONG Régère nazali volontaire na kati ya sensibilisation ba pasteur et là quand tout ça on va débat makasi ngana sensibilisation ba pasteur par dikola ba les enfants dits sorciers les enfants de la rue ngana tsara musala wana ya on zo ba église sara makame belé ONG belé ba yaka ko associer biso parce que biso to sangisa bato et ça c'est vrai ba pasteur mususu mais c'est pas beaucoup et ça ba pasteur baza là bas mais baza ba parmi ba facteur et loko liboso cause liboso ya bana des enfants de la rue c'est la pauvreté soko ke na gombe au moins des enfants dits sorciers baza penzate na ba église bakanga bango te mais au moins ba ko mo za reculer autant sous pasteur moko azana epé ayibimsa osala te tamsu nzala ba parents bon temsu bango mo pe bana pauvreté ndi ba oluka cause na bango moni congolais to noir aluka cause ne ka pa mutu yemo assassin maraté la plupart pe bana ngomona bana nda côté bana tamususu ya mwasi moko tango aye libala akoti mobali na mwana ndi akoseli mwana na makam donc la plupart c'est un peu ça donc les pasteurs ça cause mais ça l'un des facteurs aussi basali mais c'est pas tout et ça statistique ou tout ça basali qui dernièrement autant tout ça qui réunion donc tout ça vraiment na pasteur to lobara nous on sensibilise tous ngana pasteur sensibilisateur ya makambo. Merci beaucoup pasteur tokomo komenso jana suka le loyo peuple congolais zolela lipe mati ezaki na 200 francs comme 300 francs ceux que ont un message à relancer dans le gouvernement congolais pourquoi ils savent nini malgré tout outil to lela ki awa tozui to changer président état des droits instauré mais jusqu'à maintenant na mboko état des droits est instauré maintenant on le roi pasteur on le roi citoyen congolais maintenant est-ce que état des droits est instauré dans beaucoup tout le monde va marcher salami 3 marches
marche ya Lamuka, marche ya IDPS, marche ya FCC. Marche ya Lamuka, destination ya Ibako Matina Nini, ba comité, ba souki na pas matete, ba gaz et bête, ba lacrymogène. Marche ya IDPS, destination ya Ibako souka pekati na pas du peuple, ba comité, ba komi ko yeba ko na nzela partie ya première, bandi ko take bango, mais bango nde ba na pouvoir. Marche ya FCC, bandi banda koito, ti palais du peuple, ni libanga, ni gaz lacrymogène, ni eloko te salami. Bakomi, balobi, babeti maboke ya marche na mwaza récite. État que citoyen congolais, Moutou Alingi Congo, parmi les 3 Kawana, au Jijendeni. Donc, Narolobara est tant que pasteur, Narolobara est tant que Congolais. Ce qui nous manque aux Congolais, c'est à Bolingo. Ce que Bolingo est côté na Congolais, parce que 1 Corinthiens chapitre 13, c'est un thème sur l'amour. Et puis, que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne regarde pas ses propres intérêts. Mon problème, il y a des politiciens ceux qui sont Congolais, que ceux qui font un salaire, entre nous. Parce que ceux qui sont la président, la premier ministre, ministre, tout ça, député. Donc, aux na charge na l'État, na contribuable. On peut ça ondako, on peut ça omutuka, carburant, on peut ça bilamba. Aux appels salaire, aux yiba pourquoi? Aux yiba parce que oyo yiba nous azu angote. Ceux qui seulement et lokowana et komi ko salema que Congolais komi na bolingo que o ngana zui muninga pas zwa ndambu. Donc distribution moko ezala équitable. Moi salaire ya mutu moko et si les Congolais ko bonga donc ezala FCC ezala cash ezala Lamuka bango nyonso soki ka bolingo koti ke to sanga na Congolais to koma bomoko omona ke mboka ke liboso ailleurs na bande comme ça omona ke ba se défier na kobongisa mboka biso ba se défier na koyiba. Au monde ceux qui partent aux États-Unis, au monde parti républicain, ceux qui y est, au monde parti démocrate et même mais biso qu'est-ce qu'il y a? Biso ça ba individu ndé bazonginda population souffre. Mais yé plutôt bango eloko moko Bible lobi que non mutu oyo azokamba un jour ba kosambisa ye. Yeba ke mukonzi na batu nyos mukonza milimo ezanzambe. Na dingina ta la version wana penza Natangango na Colossiens. Rapidement, tout le monde va na souka. Vraiment, en tout cas, émission ici la T5 Natanga verset où Toyo Kanan Makambu Bible Zoloba. Parce que Naza l'homme de la Bible et l'homme de la parole d'un faux Natanga Bible. Nangi Natangango Awa. Balobi Boy. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Oyo nyonso azo sala makambo nyonso, même ndengo yoko poser nga bakese sala ngona mutema malamu. Voilà. Oyo nyonso ozana bokonzi, même pasteur. Tout ça peut épargner. Quand tu es pasteur, ozo ko escroquer, osala makamabe, okozala juger, Bible binia, tu recevras injustice non nzamba kosambisa un jour. Là, je profite de la merci na régie na biso ba accorder sur 7 minutes sous. Balobi ba CP na mon pasteur Zoloba dans 7 minutes. Pasteur, est-ce que le loyo sous ba papa sa pasteur moi diriger pays aux assure qu'il y a malamu ezala pour tout monde de korosa malonda ou alingaka zala atelo candidat ya seni abimile wala mutu ya kimbangu a rejeté abi yebiete mais bino ba pasteur ya rêvé ndebo appuyer bo voter tant que peuple o ba CP na mutu wana ti bino ba pasteur bo appuyer peuple oyo ba yaka na église na bino o ba souffrir pour na ba pesa offrande na bango ya pasi mutu oyo ba moyi ba CP na tazo nyukola abanda ko nyukola bango depuis kala mais bino bo appuyer yango.
c'est que bozola na beaucoup mikola na ba intérêt personnel na bino moko et non ba intérêt ya peuple oyo bozotia bango lelo manza. Bon, moni makambo le kaki on so Hollandi au mona ngapi nazo déplorer. Na déplorer ka te pona makamba réveil, na déplorer ba confession religieuse nyonso ezala ki wana. Mais ça ba boyaki. Non, confession religieuse na bango nyonso muta ko beta tolo teke ngana salaki malamu asaki mabe azate. Bango nyonso. Et puis vous déclarez que vous pas président de la République à Yambi Bino, à Pessibino Bongote, ok, Bayamba Moussala Nzambe Bongote, tant il faut azongata, n'a moi quelque chose. Président, au plus exemple, le président à Kaloaz, ou à Tchugolongwa, Yazala qui se boque pas naïe, bozima enveloppe, la beaucoup mis en cop Nabino. On sait qui, on sait qui. Aux autres, na polémique. Il y a Makambona, mais je vais dire une chose. Mais oui, Moutalobaki quand même. Naïbi Moutalobaki Ango, c'est ce que je déplore. Et Zanani. Nagolo Bakom on a été parce que des fois déjà par le bagage au na TV. Te alobanaï, mais peut-être sous ce Rolanda Roya Roloba non, oh imputation, oh boué boué. Moni Makamba, il y a justice, il faut causer na moi boké bimondam. Donc ça dit que je déplore. Voilà. Un homme de Dieu ne peut pas venir dire ça à la télé. Que batu mususu soki mboko e baby bisope aux responsabilités. Bon entre nous. Mbongo mabi abi mbongo wando pesa banko ba 200 000 300 000. C'est quoi? Ba carburant. Nabi 200 000. C'est quoi na mbongo bango ba yiba e pelé ba millions. C'est quoi na 200 000? Est-ce que bango nyonso nombre na bazaki wana 30 000. Eza malonga pona bango. Pona koloba ke no dikola ngonde to bebisi mboko. Non. Moussala Nzamba koya, Moussala Nzamba koko bako somba conscience nete, mais c'est que nous savons que Moussala Nzamba soka yé et pas na yo, eza reconnaissance au PC offrande eza reconnaissance. Eza eloko ya ko pete ko bete nango batangwa. Eza obligé te. Pe eza eloko moko bete nango batangwa te non. Mais normalement muto ayebi makamba Nzambe balakisa ke non, Moussala Nzamba soka yé pas na yo. Tangazo kende luka quelque chose. C'est vrai que ça bat mususu tamsu. Yango moni même na kati ya ba konzi bazara na ba conseiller spirituel o ba koyebisa mono eloko basara boité. Mais eloko na comment Moussala Nzamba ko le comment ndolo ba ke non bando be sesu mambon. Tant aussi mambon. Même si c'est ça, c'est eloko mongo eza soni bolo bango na en katimini. Bolo bango na ndinga na bino mo bobongisa après tant mangamo bolo bien est-ce que bobongisi? Qu'est-ce que bango mimo bosanga na te po bobongisa? Wana ozo poza ukoti pe na kati so pe le côté na kati wana wenga okanga peka munoko. Bon, ngai de nature na zamu tunalobaka. De nature na zamu tunalobaka. Moni sikoyo kutu ndenge za na minute. Kiti pe na be quand même ça côté le pe na boye. Et pas kolos pe na boye na bureau pasteur ou tout va pona mamu na biso lubaka oui. Ngai na ondima. Otika Nzambe na sima. Na rondima makambo wana te parce que wana pe lubaka bongo. Bon wana ba bango. Ngai o Nzambe na yo wana. Kasi o Nzamba benga ngai o ngana zwaka. O Nzamba pesi ngana kozwa. O Nzamba pesi ngati na mbongo nini yango ekosomba ministère. D'abord vie eleki nyonso ministère tala. Bango bako mutako koma ex-président. Monsieur Komelenge. Mutako koma ex-ministre, mais mutako koma ex-pasteur te. Oh. C'est que monsieur Komelenge na pasteur si. Mutako koma ex-pasteur te. Pasteur aza l'autorité spirituelle aza likolo. Même dans Israël, batwandoko établir ba roi, c'était des sacrificateurs. Ezai ba sala nzambe. Problème est que Moussala Nzambe faut yeba oya sali. Moussala Nzambe za kemander atala papa. Ata ozali na mbongo te mais eloko yoza nango apôtre Paul alobi pauvre mais enrichissant plusieurs. Kati na ngai awa na kosambela pona mutu azaki eloko te mais na ngolo Nzambe o Nzambe na osalela apamati mais ngai na osalela Nzambe pona mbongo te. Na yebike na se na mokili awa mbongo eza eloko te mbongo eza kaka besoin voilà mais lola nde eleki objectif ezala de lola mais sambongo pe bato rochola yo mais Moussala Nzamba solo soka za na mbongo te soka za na mbongo te akosenga nde Nzambe est-ce que président mutabenganga ministre mutabenganga Nzambe nde mutabenganga boko bata matolo Moussala Nzamba Moussala Nzamba solo asengaka te mais Nzambe oya salelaka na pe tona li solo pendant confinement bato bando seka biso te avant confinement bakanga ba église
Totala bango. Totala bango bakoma ngako tutne bakangi be église tani na ko munene ko na église zonga. Et parce que na pena munene. Kasi munene po badondo se ka ke bango ndi balesa biso. Mutalesa biso. C'est ba MPSA. Nzambe ni mutalesa. Ba MPSA. Et toke siko pena lo makamba ba MPSA. O banda osenga wana. Ngana sengi yango te mais mabeza wapi yokana. Ouais, tokende. Exode 35. Oui. À partir du verset 5. Nzamba abisi Moïse et Sabana Israël. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Nzamba abisi bana Israël, abisi Moïse et Sabana Israël pendant que bana désert. Aïsi bango ba pesa offrande. Offrande des abonzambe. Nzamba ana kati offrande. Parmi babiloko antichrist akoya ko sala pona kolakisa komona ki antichrist akoti, il interdira les offrandes. Surtout Daniel les autres bisons akolobake bat pesa sous offrande te. Nzambe de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de l'offrande. Même Yemoro Yesu c'était une offrande du Père. Même Nzambe pas biksa mokila pesa offrande pour mokile bika. Offrande des prières moko au-delà ya prière à malobo zoloba. Donc muso moni muta hôtel mais l'offrande c'est ka yebi Nzambe te. Ana maturité te. Parce que oh nyoso tozana Nzambe mtapesa biso. Biso nous sommes que des gestionnaires de Dieu. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. D'abord, tu peux combien? Oh, Nzambe, so Nzambe bon, ça va. Banda lelo na établi basali nanga. Bando rozo bambongo. Ya paiement na bino ndenge régie des eaux. To snell azora bambongo ya ba facture couranto ya mai. Abisi ko na établi basali nanga bando ya chaque jour. Mutu moko moko bando pesa na 24 heures. Nzambe a fixé montant. Nana ko pesa mongo. Donc, on pèse offrande et ça m'a bêté. Église fonctionnera dans offrande. Mais le problème est ça. Nous avons dit, nous avons fait ça à Zanaker, moko disposé. Tant on pèse offrande, quoi, il matin, nous avons fait ça, nous avons fait ça, les pamboli. Si on pèse, nous avons touché. Moi, j'ai dit ça même à l'église. Si vous, aujourd'hui, vous refusez de donner ici, Dieu va susciter ses enfants. Ils sont dans le monde, ils vont donner. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Nabatou Toubolanda, partout dans le monde. Merci également à celui que moi je l'appelle, Ya François Foutila, mon pao, mon Konzabambekou depuis Hollande. Merci à Dieboula. Merci beaucoup à maître chinois de Londres, Balobi. Papa Estar Azastar, Batbasimbi. Vraiment, Batbasimbi, vraiment Londres. On a donc Enis Congo. Ambassadrice Yabana tout na kati Londres. On a merci na yo pour naba Mamodo Sala pour naba na Miki na Londres. On a merci également à Ige mama la na Ige mam Ige muma pido Ige muna muma na kati Grèce wana donc Ige muma na kati Grèce. Merci beaucoup na yo. Merci na Francine Nonga la pena babi babi yonde simbi Paris wana mikolo yonde makambu kuna donc salama mbabi sala bien Hervé coucou. To ne tombera jamais bi tot. Ouais. Toto Kabasele, donc Yone Makamou. Yone Makamou. Merci beaucoup à Papa Iti Kasai. Papa Iti Kasai, l'homme intégré. Balobi Iti TV, toujours Makamou. Iti Vision TV de Makamou. Donc, passer de notre sous émission. Message n'a pas de dire, nous sommes Orlando partout dans le monde. Et puis, caméra en Rwanda. Message n'a gouvernement congolais. Message Nabandeko tout oyo babiki na Covid-19, message Nabandeko oyo bazala malade à Covid-19, et puis message na peuple de dire oyo les 15 bazongela le sambo na bango ndenge nzambe a message au sein na bango. Merci beaucoup. Et le mot na loba Bible lobi ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt ce qui tue l'âme. Bobanga oyo bomaka molimo. Mona nzamba ko banga malade ndenge to bangila ngote parce que la mort et ça donc ce n'est qu'une fatalité. La mort est mutaro échappé na liwa isati. Mais c'est mon abiso bananzambe soto kufi to que la vie va continuer. Nous avons la vie éternelle à nous. Est-ce qu'on a dit que pasteur le bibo bamibo mi bate la te non. Ndenge to banga corona to banga pe lisumu bongo parce que lisumu est comme moti na fer libela na libela. Mais tala batuni bazo respecter ba gestes et barrières. Mais ba obe respecter ba gestes et barrières spiritualité oyoko eko songa yo pour na éternité. Et là, on a merci. Et ce que je peux dire à notre gouvernement et président, tous à Bolingo. Président, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que vous soyez là. Et le Dieu là a reçu la source honorer plus. Honorer plus. C'est parce que Congo est un mboka ya Nzambe. À chaque fois,
tozelaka hécatombe, mais nous allons faire échapper bisoka. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient pour ces pays. Et là, on a le papier, les 15, tozozonga, gloire à Dieu, tozonga, toyane sengo nyonso, toza ba rebelle te pour respecter ma kambuleta rolobate, nous allons respecter, mais là, on a osenga, ceux qui babar, bazo travaillent dans la liberté. Batika biso pe église to travaille dans la liberté. D'ailleurs, écoute église, donc c'est pas que l'église est bandit lelo. Batwa ka selo ne église est bandit, l'église est bandara déjà. Ordre écoute ezara église. Pour so pasteur à lobby batwa yokaka. Mais na ba so mutalobi na yoka. Donc yangwana to respecter, donc na singi na ba konzi, botika biso to travail, bo pesa biso confiance. Bo pesa biso confiance que non, ba pasteur ba ko travailler, to ko respecter ndenge makambo ezali. Ngana yebi ke mutabiki saka eza Yesu. Mutu pa batelaka eza Yesu. Donc merci beaucoup. Na pesi merci na bana nyonso ba accompagner ngai le frère Barik Vodjoanga, ba Berger Mbuluku, ba frère Chris Sanza, église Mobimba, Montagne Sainte, na bato nyonso ba Rolande mission, ma femme qui est en France, maman Nadine Mouzama Maluta, mes enfants Oli et puis ma famille nyonso ba komona image nzamba pambola bino, boza teleme belé son a cité ba komona bino te, au mona mabe mena lingi bino nyonso. Zamba pambola bino, apambola peyo le Moïse de la presse congolaise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, c'était le pasteur Onésime Mouzama. Donc, j'étais avec lui. C'est lui qui était mon invité d'aujourd'hui. Donc, émission Terrano Valelo, Ezaki n'a invité le pasteur Onésime. Merci également à celui qui est derrière la caméra. Il s'appelle Cédric Kalemali Swanzambe. Merci à toi. Merci à Vision Iti TV. Donc, merci à toi, Papa Iti, Kassai Lom, Intègre. Merci, Nayo. Merci à Ndongala depuis Paris. Merci à Tonton Kabasile depuis Paris. Merci à Hervé Koukou. Merci à François Ndongala, Francine Ndongala Pito, Pénard depuis Paris. Et puis, merci à Ige Mouma, na Grèce, Wana Balbi Grèce ne tombera jamais. Là, c'est de la part de Cédric Kalema. Là, je dis encore merci à mon vieux François Foutila depuis Hollande. Il y a Dada Babi, François Foutila depuis Hollande. Merci, Nayo. Merci également à Dieboula depuis Hollande. Merci, Nayo, pour soutenir. Pour soutenir, bon, et ça l'a bien. Pour s'abonner vraiment à la chaîne Nabino. Et ça, bien, ma casse, Balobi, ceux qui vont s'abonner, au tali émission Nabiso, à pendant 3 minutes, au s'abonner. Et puis au liker vidéo et ça la bien ma casse on a au abonné à Bissol Bella au Kubanda Rolanda information tu es pasteur Onésime pour que tu Kolanda on pena intégralité nous surtout merci na Victoire Baginama depuis Paris merci na maître chinois de Londres merci na Yatade Madi le sans visa babi Yatade Madi sans visa confinement de Gessili bazo font la frontière na bi kenan okoza les gens na biso merci na équipe Mobimba ya église Montagne Sainte au accompagner biso lelo parce que tozalaki a on a quatre églises Montagne Sainte et ce bongo ils ont mis le pasteur révérend Onésime Mouzama pour azali le visionnaire révérend visionnaire église Oyo naza parmi ba pasteur ça dit c'est une communauté na profiter na bosanaki copé ça le représentant légal le visionnaire qui est le révérend Gervais Tomba Nzamba Pambolaye et tout ainsi que tous les autres pasteurs nakati ya communauté évangélique missionnaire Montagne Sainte. C'est Oisa cellule. Donc Oisa extension. C'est ça. Extension mais Ekumbami na yo. Ekumbami na ngai. Donc nakati pe ya structure ya communauté après les visionnaires, les représentants c'est moi. Félicitations à Moussa Mala Moussala. Merci beaucoup. Félicitations vraiment parce que je vous rassure que non il y a Mala Mouizali ceux qui sont pasteur au Valais toi encourager toto buka mabolongo na se pona ko sengela ye lipamboli to longue vie panzambe le pasteur Onésime Azawana parce que chaque tongo so na lamuki nazora message ya fortification nazora message oyo et pesa nga kimia na journée donc nazora prière na ngai na nzela ya message à pasteur merci beaucoup pasteur merci vraiment nazara béni merci na bino surtout merci na quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine.